Je m'excuse pour ce retour, merci beaucoup. Vraiment, je vous en prie. Merci. Je place là-bas. Ok. Ah oui. Oui. Ah. Il faut une certaine discipline. Oui, oui, absolument. Alors, de désinfectants, des savons liquides, des savons pour se laver les mains, de la part de la fondation de la première dame. Fondation Maman Denise Nyakero. Ouais. C'est elle qui m'a envoyé. Elle m'a appelé, mais moi je lui elle avait un lot. Ouais. De ces savons à lui, mais maman, bon, ce tchango, tiki bisoka. Vraiment. Bon, ça va. D'ailleurs, je dois faire appel le centre pilote ici à côté. Aurait ouï dire que la fondation Maman Denise Nyakero était en train d'assister la population vulnérable. Et se disait que déjà elle était ici à la commune. Je dis non, elle n'était pas encore arrivée. Bon, moi je ne suis pas venu. Mais j'ai eu l'appel de l'honorable Paul Chilumbu plutôt, qui m'a dit qu'il serait ici pour cette cause-là. Merci. Agent et cadre de l'administration communale de Massina, Monsieur le commandant commissariat de Massina 1, Massina 2, Massina 3, Massina 4, très chers policiers, nous sommes très heureux de recevoir ce jour, ici dans l'enceinte de la parcelle de la maison communale de Massina, un élu national. Vous comprenez bien donc c'est un député de la Tchangou, à la personne de l'honorable Paul Chilumbu, dont je vous demande d'abord d'applaudir très fortement. Il est venu ici nous voir une question qui est de l'heure. Cette question de l'heure, comme vous pouvez vous imaginer, c'est la pandémie qu'on appelle coronavirus, Covid-19. Il a été sensible par rapport à cette partie de la ville-province de Kinshasa à laquelle il fait partie, comme Mwana Mabele, Yacham. Et il s'est dit, ses administrés, ses électeurs souffrent d'autant plus qu'ils n'ont pas de moyens pour faire face à cette pandémie, notamment dans les mesures qu'il faut appliquer pour la prévention. C'est ainsi, il m'avait téléphoné, ça fait 2 jours, pour me dire qu'il s'arrangeait pour venir ici à la maison communale pour entrer en contact avec les fonctionnaires, agents et cadres de l'administration communale de Massina. Et que son message puisse être relayé pour que ça atteigne les différentes couches de la population de Massina. Voilà pourquoi, honorable député Paul Chilumbu, nous sommes très contents de vous recevoir et de vous avoir de visu parmi nous. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Massina est l'une des communes qui compte ceux qui vous ont élus. Vous avoir, c'est pour dire que c'est la redevabilité vis-à-vis de vos électeurs. Vous n'êtes pas parti pour ne pas rentrer comme les autres. Et nous vous souhaitons, au nom de l'administration communale de Massina, au nom de la population de Massina, la bienvenue ici dans le cadre du travail de sensibilisation, de relais, de messages à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Chilombo, concernant la pandémie de Covid-19, coronavirus. À ce point, nous vous cédons la parole pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous nous avez apporté, qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre à cet échantillonnage de la population de Massina. Mais je n'aurai à clôturer mon propos sans toutefois le traduire en lingala, qui est la langue de la ville de Kinshasa.
totondi yo botondi papa député na ndenge okiteli biso na mabele ya Masina. Masina ezali yoko ya ba commune eponaki yo lokwa molobeli kuna na parlement koyamba yo awa elakisi ete okenda motako te lokwa ba mususu bakenda malgré o ezako lobama na makambo etali maladi bokono ekoti na bolongo mobimba kisasa lelo tata mokonzi apesi mbela na makambo etali bokono a décrété état d'urgence okiti na sima mwangonga kaka moto ya yambo to yambia wa politicien ya yambo pona likambo yewana obanzi ete kokita na yo awa oyena maloba yango na kombo ya bana Masina totombeli yo boyei malamu na mabele ya Masina pe ngonga ya bopemi pe ya musala malamu kati na biso yango topesi yo mokakosa soit boyei malamu. Merci mingi natondi yo botoni tobetre subabo. Monsieur le bourgmestre, d'avoir accepté de me recevoir dans votre maison communale de Masina, mais je préférerais parler en lingala. Vous avez sur la mine en lingala et vous allez malam kule. Ndenge na lobi na tojo botondi ndengo ndimi ko ya manga awa na bande konanga ya Masina ndenge bazali awa. Ngamo na zama na Masina. Koli na Masina aboti na ngati lelo bazana Masina. Ngana zama na mapela right? Et pas la biseuse d'aller dans Ngufulu numéro 26. Donc, bisika mususu kozala ba Samari, ba Jide na ba bisika mais mabele na ngai ezali Masina d'abord. Alors, naye pona nini nayaki po tosolola mwa muke likambo ya maladi oyo ezali koboma maladi oyo ezali kotungisa na mikondi ya mboka ya minene. Amerika aza kolela, France aza kolela, Italia aza kolela. Maladi oyo eye eleki biso na makasi po yango ekufaka na lisasi te, ekufaka na bombe atomique te. Na ndenge na cadre ya sensibilisation tolobaki ete il fallait tokita pe toya kosolola na bandeko na biso. Mais esalamaki pe ete la première dame de la République démocratique du Congo, Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, a commandé ki ba kiti na ye, ya ba désinfectant, ya ba savon liquide, na ba savon ya ba mbuma, pour na pe ko soutenir, ko sunga bandeko oyo, pour ba prévenir maladie oyo, pour ki sipenda ya malonga longa na nozwamite. Donc ndenge za boy ce que zuyo boto kosambela kaka nzambe ke ye moko nzambe asa. Alors le kola maman asengaki asala commande na ya bakit ngai na sengaki na lobi maman na pe na zama na chamba na yebi ke ozo kabola c'est vrai batu na batu bazo kende mais est-ce qu'on peut sanga pe namu na biso pe ya kit ya bana changu te na kende natika yango na Masina na kende natika na njili natika na Kimbanzeke tele malu nda lobi non honorable problème ezate les gars ozo pe kit o kende o sensibiliser pe bandeko na biso ya Masina bandeko na biso ya changu et puis o pesa bango pour na prévention contre maladie oyo ezubiso na yangonde na yeli bino awa tozana ba savon ya mbuma oya kosokola na maboko tozana ba savon liquide oya mai ya kosokola nango et puis tozana ba désinfectant oyo mutu nyonso akozala nango na poche soko koti opakoli obimi opakoli osimbi mutu opakoli yo mo soko monika ke oza place à suspect obimi si désinfectant na yo opakoli pour ko mi batela contre maladie oyo bandeko na ngai maladie oyo ezali histoire te c'est une réalité parce que biso tokufeli déjà baninga na biso tokufeli bandeko na biso tokufeli bato baza pembeni toyebi pe bao baza pembeni na biso oyo baza kobela yango baza na quarantaine. Alors pona za na mukuse na kotikela pe maloba na sango mokonzi
Israël Mutombo au solo la politique officielle a mégapé koloba pona sensibilisation il y a contre épidémie oyo il y a coronavirus. Encore une fois merci beaucoup Nandenge Boyambi. Coronavirus ou bien Covid-19 ezali na bokeseni ndenge ozoka entre épidémie na pandémie bakobenga ngo pandémie pambate yango ezwi makoki ya kolongwa mboka mosusu kokene mboka mosusu ekokaki kozala épidémie kaka soki eza kopesa pasi na etuluku ya bato bazaka na coin moko na zone moko nde bakobenga ngo épidémie oyo wana ebomi bato bisika ebele ndenge honorable alobi awa na Chine na Italie lokwa na Italie tozala plus de 5000 morts eza lisolo te soki ezalaki guerre ya minduki tozala bilombe ya mibali bazali awa bomo mesano soki ezalaki pe kuluna nayebi ke bozala makasi ya kozwa minduki mpona kolanda kuluna mais awa eza kuluna oyo ezomonana te ezali invisible donc tozala biloko mibale ezali libondeli sur le plan spirituel et puis na nzoto ezali komilengele po te tokwea na mbeba wana te po soko kwei na mbeba ya maladi oyo po bika siko ezala nupasi po ti sikoyo kisi nango nano ezwami te ata bokoyoka bakolobaka chloroquine mondele nano andimi na mokuse te ke tondimi mobimba bapesa bato yango baakomekana na banzoto ya bato donc koluka tokwea na mbeba ya maladi milengela ne balobaka vaut mieux prévenir que guérir. Attendez bato bakoloba Congo bololo o makasa ya manga finika eza lokuta bato bakobeta beta maloba na ndenge na bango monganga oyo aza na makoki ya koloba likambo oyo bapesi charge na mboka na biso par excellence président Félix Tshisekedi apesi ye pa docteur Muyembe professeur alobi ti sika wa kisi ezwami nanu te mais soki ezwami lokola basengi chloroquine po te bameka koteste na bato soki esimbi bakoyebisa biso nini esengeli tokanga pona kozwa maladi wana eza na bavoie ya contamination banzela ya kozwa maladi wana eza boye ya liboso maladi wana okozwa ngo omoni ndenge na oloba boye soki ngai nazali ate na corona nakosoli to nalobi basoi na ngai ebimi nakobima wana soki ngai na yo totelemi na pembeni ya moins d'un mètre toza mpenza ya kokangama maladi wana ezovanda na soi wana eza na makoki directement ya kwa infecté yo eloko ya liboso ya ngwana ya mibale soki moto akomi deja na maladi wana nyonso azosimba ekomi danger mpona bino ezala poignée ya porte ezala monduki oyo asimbi ezala telefone na ye moko aza nango ezala weple oyo azokanga ezala chapeau oyo asimbi nyonso oyo asimbi ekomi likama mpona moto akosimba na nsima na ye wana esengeli boyeba yango telefone ezala mwana na yo ezala telecommande na ndako ezala mwasi oyo ya yo ezala tenu ya yo moko olati ekomi danger mpona bato bakosimba na nsima na yo tozali na deux types ya bato oyo bakobela corona ya liboso ezali moto oyo aza na corona me asali ata sini moko te ezoyebana te aza na maladi aza na nzoto makasi baza deja na corona mosusu ezali bato baza na corona me bilembo ese emonani bilembo lokola kosu ya mbala ebele kosu wana ezokomisa pema mokuse moto azozanga moya kopema malamu oyoka na gorge lokola mwa moto wana eza mpe moko ya banzela mpe fièvre makasi na nzoto na kolemba mingi lokola moto akobela malaria soko omoni bilembo wana ekomeli yo mwa likama kima epai ya monganga mpo ya mpe so nzela eloko oyokolanda me na bato mibale oyo topesi basuspect ya corona entre moto aza na corona mais emonani te na moto emonani dangereux azali moto oyo aza nango mezo oyebana te ekokozala yo ndenge botelemi wana ekokozala ngai ekozala mpe ndeko awa sikoyo mpona kokima malade wana ya liboso yango nga na kosenga awa mpenza nayebi badisposition na bino te mais ata nde bovandaka na baninga bozosolola bokeba réflexe wana ezala zala na distance ya 1 mètre kolela lisusu savon te nakoti na ebandeli awa na honorable totali kantine botie mai me savon eza te constat yango wana savon bozoyoka dabord biso moko tozomiboma moto ayibi savon abomi etuluku ya bato nyonso réseau ekozala lisusu te mpo bapesi bino basavon bokolanda ndenge mokonzi ya kosalela sokola maboko ata 15 fois na jour kolemba yango te okomi na ndako eloko ya liboso olongola bilamba ozalaki nango sokola maboko na yo
banana mwasi bazala na distance na yo zoka peti ya bulu kutumwa ndambu melaka yango mwa mingi ma wana ezaka mwa bokoko bakopesa mpona moto amilongola na makambo mosusu likama ekokoya maladi ozule koya eyebani te milengela batela ngai nga mpe na batela yo topesi merci na mwasi ya mokonzi ya mboka babi moto alingi yo makasi eza moto ayeli yo kisi ntango yo ozobela eza moto ayeli yo lipa te ntango oza na fete moto aye kotala na ntango ya pasi oyo eza mesure préventive bomeka kosala quelque chose bosolo na politique oyo ezali magazine biso toza kokumba tokoti na likanisi ya mwasi ya mokonzi ya mboka tozwaki 50 personnes ya bato ya bafamille tozwi 50 personnes ya bafamille oyo tokopesa bango biloko ya kolia na periode eza badebini tokosala bukumesa tokokamataka 25 personnes na police 25 tokosala yango libanda bokotala bango mpenza bazangi eloko bademini ya suka wana naboyi motake noluko te vie tyangai kokende kosenga dérogation te tia ngai ve biso bo tokomene baétude bapolisi mpenza bazangi tokosalisa bango merci na bino je pense que soki biso nyonso se sensibiliser tokolonga maladi oyo président alobi bavoyage eza te yo oza na carte lobi nga naza policier nake Congo central Mike 43 papa okoleka te moto akokende province aza te moto akuna mpe awa akoya te mikolo ekopusa na mokonzi ya mboka alobi tokovanda biso nyonso na ndako kaka policier nda kotikala balabala na soda mpo badongolo misu bakende kopie babanke te nde bakomi kosala benda mwasi no na matoi benda bana ke bana moningano aza pembeni akozala mpe suspect elanga ekolaka na mai moto akolaka na baconseil na sukisi wana mama Denise Nyakero Tshisekedi na gesto ya asali maye ekoki kosunga biso na bokono oyo toza na yango oyo ekoteli biso ya covid-19 to coronavirus bokomisa melesi na biso na mama présidente première dame na gesto asali mpona biso na niveau ya administration eloko mosusu tokopesa mpe merci na ndeko sango na émission bosolo na politique na sensibilisation mpe engagement oyo ozwi na nzela ya fondation mama Denise Nyakero mpona kozwa en charge 50 personnes bao bazali vraiment bavulnérable bazali badémuni na ngonga ya pasi ya coronavirus mpo na lisungi na côté ya la police 25 mpe na côté ya bacivile 25 mpe lokola na banza bakomanda ya bakomisaria nyonso masina bazali awa bakokabola 25 wana na kati ya 4 commissariat nyonso toza na yango na masina pour que les 4 commissariats ezala servi topesi bino lisusu merci toyebi ke nzela na bino eza molai ntango eza monene masina etondi bino botondi oyo alingi atuna bo makelele ezala te s'il vous plaît oui tuna bosolo merci biso 25 toza bafonctionnaire toza na salaire ya mokie momo wana tozobanda na ndako wana ezanga kosenga bato mosusu mpe babakisa po esala makasi tozofanda soki un mois tozofanda befonctionnaire aleke tozala salaire maloka te siko tokosuka nzala ezoboma biso bayela biso biloko baana masina Madame,
aussi pour le lavage, hein, pour mettre là-bas. Donc, pour le centre pilote, il y a Massina. Centre pilote, il y a Massina. Pour la malade, vous pouvez déjà partir. Merci. Nous vous disons merci. Merci. Pour ça, la boye. Bisous, merci. C'est bien. Ça va. Système quoi. D'accord. Après ça ngaï. C'est la personne qui dit ici. Voilà, muito conta. Oui, ça va désinfecter trop. Il a fait ça par rapport à sa position. Bon, vous êtes dans mon bien. Ah, au Chamaï, le sort de maladie, il a voilà, il a aux autres là. Nous autres, on a un mètre. Comment il dit? Comment il est? Un mètre. Je comprends. Hein? La mesure, Bolanda. Ah, il y a maladie est liée à Bissot, ceux qui sont là dans ma mesure. Il faut que vous soyez dans ma pauvre. Donc il faut tous vraiment au sérieux, tous au sérieux. Ceux qui sont au sérieux, papa, moi vous faire bien. Vous avez pour nous que oh dépassé pas ma karaté, oh atta soldat, américain soldat. En Italie, vous avez combien de 5 000 morts sur le côté. Vous avez côté télévision. Donc, pour contenir la maladie, il faut que vous appliquiez la mesure. Après, vous allez prêt, chaque fois que vous avez un savon italien, vous avez des désinfectants, vous achei um papier mouchoir, a posição do pied, achei o pied, a posição do pied, pour me protéger, c'est la seule façon où il faut continuer les maladies. Mais je dois avoir des sensibilités. Nous avons des désinfectants.
kopakola na nzoto te na maboko tout le monde. C'est protégé, c'est bon. Et toi? Toi, non. Les enfants vont utiliser pour papa. Maman Denise a tindé le bino. Savoie,